ezalaki na cadre ya journée internationale de la jeunesse oyo ezalaka célébré le 12 août ya mbula nyonso nde société civile nouvelle génération d'accompagnement et de soutien aux actions du chef de l'état Ngasa Fachi na mokuse oyo ekumbamaka epai ya mwana mboka le président Jean-Paul Sivula Ilunga baorganizaki bamarche d'amitié na etandi mobimba ya république démocratique du congo mpona kosepela journée oyo kitoko na thème jeune, que fais-tu pour ton pays? Ezalaki nde Ngasa Fachi akasumbalesa babandaki ya bango marche na bokambami ya Oscar Chiyoyo yango etalisi mpenza soutien na bango na président ya Ngasa Fachi d'une part mpe ya président de la République démocratique du Congo d'autre part ezalaki bongo mpona kolamusa conscience ya jeunesse congolaise na kotinda ye ya koparticipe na développement ya mboka bosimbaki marche d'amitié oyo ezalaki vraiment réussite totale na ville ya kasumbalesa bosimba mpe boretenir ke marche oyo ebandaki na bilanga na niveau ya ancien parquet militaire na route sodomiko mosika te na grande route ya lubumbashi mpe bayaki kosukisa yango awa na siège urbaine ya route nationale numéro 1 en face ya station essence mg étage wapi epai badecortikaki vraiment na bozindo sujet oyo jeune que fais-tu pour ton pays bongo Ngasa Fachi ya baprovince mosusu bakosala marche d'amitié na bango na ntina kaka ya kocélébrer journée internationale de la jeunesse kitoko dimanche 11 août elongo na bokambami ya bacoordonnateur na bango